baye kosala nini na makambo oyo yo mutu ozoya concert 22h30 artiste azosilisa scène parce que artiste amataki na podium 21h je pense que 10 parce que bakonsomaki air fallait amata 20h malangwa 20h30 na logique ya contrat amata 20h30 pour concert ici là 23h artiste a sacrifié qui 1h pour atteindre la position à salle et loko mususu na koloba malango ezali vérité artiste tango amataki na podium na loboko na ngai ya gauche loboko na biso ya mibali ya gauche ezalaki na mwa ba vide toza la sincère ezalaki na mwa ba vide mais tango artiste amati na podium nde omoni ke mwa ba vide yango ebandi kokangama mais soki kopesa pourcentage na concert na lobaki artiste aza na 90% to 80% ya réussite pona mwa ba vide pe ezalaki wana nazaki nga mona salle te bato bazalaki ebele na salle oyo ayebi kazalaki na salle contredire ngai mwa ba vide penja ezalaki mwa ba vide mais ya grave te bato bazalaki penja ebele libanda pe bazalaki ebele na force sikoyo na nenga liboso etondaki na nenga sima ezalaki na mwa ba vide wana ezalaki provoqué par bato bazalaki komela masanga je pense que na belaki mina komaki na posa même na bela ta liboma malango na bano yebisa bato bokota soki bafilmaki nga bakozwanga na bimaki penja place oyo bato bamela babière na bibokota ba vide oyo esala bien te na nenga sima place ingénieur azo arranger ba son na nenga sima komona mwa vide ezalaki provoqué par bato bamela masanga mais na nenga libanda pe bato bazalaki ebele vraiment makasi baye retard bakomi kofinga fali atinde biso ba soda fali azaboye fali atinde biso oh est-ce que fali nini na kati ya concert na bino Macron asali nini na concert na bino boye retard bolingi botindika ba agent concert ezosila yo ye retard olingi agent kosonde eza regrettable biloko ndenge wana vraiment ngana ko mélanger bango nyonso na kotanga bango eza baza ba gaulois botika ba comportement ya bongo boyaka concert avant boya ko finga ka batu te ba des fois bo fingi ba mama batu ba mabolo mama batu finga mikuna yo muto ye retard 16 nazolo bela yo madango na zaki na kanda non. Nazolo bela attends na retirer moi wana bon bah suite non na retirer moi wana ya loko na lobby. Moi je peux te dire que nga komaki ba 20h30 j'ai vu plein de monde au dehors ba misusu kutu ba yo kota na porte ya mabe bazo samboki kuna ba boy ba kota ka place biso to nodi na to côté et puis bazo empêcher biso to leka parce que bango ba lingo kindi on a tous oui loba na mais tika ba biloko na loba mbele to te na longo le loko na lobi malangwa ya boli misanga ba mama qui me surprise oh na longo li terme wana ona otoloba wana mais pour moi eza kaka eloko na regretta ki eza retard ya air batu nyonso wana bazalaki libanda ba mitema mabe balingaka faire egola te baza mitema mabe na yebiso malango nga na bimaki na concert na bimaki 22h52 minutes pona yebika balini na ngai fona bima pona zwa na zala les fona zwa lini na nga na zonga na yeko kuta mokili libanda omoni video wana zotambola bato ba finga wana moi parti musonga na filmaki yango ti bazo finga wana mona yo libolo yo boy Mozo finga 16 bolim sangai na yeba te lolo na so gafe boyele boyele oh là 16 16 bon moi je voulais juste vous dire quelque chose qui s'est passé hier parce que quand on dit des choses on va retraiter non c'est parce que t'es warrior Ozoya pour critiquer. Bon, je voulais pas l'évoquer, vu que 16 a déjà dans Marambango. Moi, je vais vous raconter quelque chose. Lobby n'a remis le boss à Bercy, il était 20h10 ou 15. Quand je suis arrivé, bon, bah, monsieur, sous ma billet na bango, bah, tu me suis à côté d'un déjà. Bazo bisa bango ba billet na bango eza validité ba kota te ba longa batika bato bazana ba billet baleka ba boy ba misusu il devait entrer dans ba porte misusu ba esi on va gagner des places il fallait pas kota ba boy donc eux tous ba telemi ba créer moi net une sorte d'embouteillage na place au biso ba to côté là et comme net moi pour créer ba problème du coup il fallait que nous to kota ba empêcher biso to kota ceux qui n'avaient pas de billets
bazoboya Rolex biso oyo pe bayi na ba billet fallait ba ko test comme sous bazoboya ko tela ko kende ko ta la place pourquoi je sais pas et le pire ko finga c'est yo fallait ko kamoto ko finga mo ka di banda wana non c'était amusant et moi quand je suis rentré bon on a gagné on a ngadi kolo kuna mais na tika ki moi troupement wana et le pire c'est que quand moi je suis arrivé il y avait déjà des policiers oh bazala ki wana bazo meka ko panza batu mais au mona ke golo aboyi ko landa instruction ay moment malangwa olobi su eloko moko malunga malangwa batu bolimbisanga ba mama bolimbisanga yi na lobaka yango te eza na ebité envoûtement ya salle na ebité ezo bima na fluidité nyonso betaka ba générie papa te na lobaka yango te malangwa yo pe mususu ye na lobi malangwa eloko ko sala yi o kanisa to en privé na lobi ici na bloqué yo. Merci Kouloute Fo. Depuis qu'on m'appelle stagiaire, qu'on m'a moutou ma casse. Merci collègue Nangaï. Nga grand frère na binoir. Vous aviez Nangana Aïch. Na lobi boy. Malangwa ezana ba tricage salama kilo bianini. Bato ebele bomona ki libanda. 600% ya bato bomona ki libanda, 50 ka ba ki na ba billet normal. Misusu ba yeko luka ba billet. Misusu ba saleli bango ba je omoni tala bato mitema mabe omoni ba billet o esa physique te o batilanga na ba WhatsApp o ebika ba billet o ya nenga chombo batebele bazwa ki ba billet si déjà bakaba ki yango epa batebeti ba beti bango baku yango bomona kike bato muso bazoya neti moko banga bakanga lobi na bite so bakanga ki pe ya sonam na bite aye na billet ba yebisi que ça déjà oui ba yebisi que billet o eza déjà validé okokota te yo ya nini mboka ngo ya yo wana ngala za liboso na otalaka mboka ngo ya yo wala solo bela Jean abosa ki mbila na pembeni ndenge ba memaki ye pe sonam na ebite soka zapi na minute oyo molimo ne pe mana kimia alors esa ba je moko boye esa ba na kolo ba nini Gaulois faut komaka na niveau ya kokota na concert pas kotalaka oyaka na libanda wana bato bakabelo biye parce que c'est là qui défie malangwa. Tant que ça lit défi, faut boyaka avant pour relever défi wana. Bon consommer papa Hervé 1 heure du temps parce que papa Hervé balier 1 heure du temps. Papa Hervé azaki na podium 2h30 je pense. Ayembika 2h30, fallait yemba 3h30. Na logique. Yo moi mutamati 21h. Non, azaki 2h. Amati 21h malangwa. Amati 21h10. À 23h 6 minutes ou 8 minutes. C'est ok ba 2h. Alors l'artiste fallait ayembi a kati banjembo animation. Non, et les gars qui n'ont bien mais ça qui trop chargé quoi malangwa. Ça qui trop chargé bon comprendre kaka mais pour ngai oyebi kenga na muta vérité concert les gars qui n'ont bien na place ku ta podium les gars qui n'ont bien. Mais loro mususu boma ki sous concert ngai boma concert papa Hervé ko komaka na niveau na te ko tuna ka fanatique na yembela bino nini. Et loko wana nde na place dans cela qui ngamona banolo ba non bat baso be la vie jaloux est-ce que yom to sali jaloux mais heureusement Zamba za bien malangwa makamona lobaki yango même pas var na moni ki artiste ayo karangai ayembi yango te pona za seul mutu na boya ki likambo depuis baba na ko proposer makambo artiste aboy ko yemba ngo po ayebi ke et ça foudre rien na carrière na et ça foudre rien à yemela we ranje mo ne ça foudre rien mais aboy ko yemba alobika eloko moko suswana wa une petite mention les warriors message d'après la vidéo boyo kanga bien boyo kanga très bien à partir du 20 avril pardon 16 au kanga micro à partir il y a le 20 avril bateau on va télécharger application il y a Stade de France T bo télécharger bo créer compte na ba email au utiliser qui pour recevoir ba billet na application il y a Stade de France billetterie normalement ba otine la biso ba billet à partir il y a le 20 avril oyo pas somba ki billet na e aza au courant que il faut télécharger application wana bo télécharger ne publiez pas vos billets sur internet je précise ne publiez pas vos billets sur internet na bandeli na lingala bo publier ba billet na bino sur internet te mutu ako télécharger yango a imprimer à côté na Stade de France après yo
mutu mususu ako publier ako imprimer akei ake kango yo ozaki na billet na yo okoti te obandi kofinga artiste nde tomonaki lobi bato bakomi kofinga na artiste na bambila na batutu bakomi komélanger na bandeli lisusu warrior oyo sombaki billet na email kende télécharger application Stade de France billet eza na soit App Store soit Play Store o créer compte na email na yo oyo sombelaki billet soki pe mutu asalelaki yo benga ye yebisa ye asala ngo à partir du 20 avril oyo ya lobi awa bako banda kotindela biso ba billet na application wana soki yo ozwi billet na yo na se ya sentiment wana ko kende ko publier yango te même na statut na WhatsApp ko tia yango te ata ndenge bo sala ko tiki QR code obomi kombo ko sala yango te bo publier et l'autre côté sur billet ba o balabaka ke tozana ba billet te bo tika bango bongo bo kende ko prouver mutu te ke ozwi billet et l'autre ami liboso et l'autre ami balé soki yo o publier mutu mususu ayibo billet ke kota na place no ko ya ko finga artiste te et l'autre ami ça tout heure Stade de France eza yo arena te na billet na yo ba kotie la yo porte oyo yo ko kote la soki boyebi te tango ba billet ko banda on va venir chez Nzungu to banda ko laksa bino place ni boko kote la soki pe omoni ke yo zo comprendre te OK dans Stade de France avant jour ya concert OK le 1er mai OK le 30 avril le 31 je sais pas s'il y a un 31 avril OK le 30 OK tala au tali porte yo kote comme ça au sali repérage na yo en avance jour ya concert bas concert ya Stade de France et bandaka avant c'est pas le genre de concert où artiste au matin 23h et zalakate les femmes bande ko na biso to lingaka bino mingi bosa la suki la veille oya monique ya lingaka ko sala tongo kende kende ko sala oyo poza na muto ko sala suki tango bozola muka 6h abandi déjà ba oyo pe balingaka batalana bo mikotela déjà na kati ya Stade de France aux un espace okoki ko banda hotel mozo sala matalana na yo mais bo mikotela déjà na kati ya scène ya Stade de France botika la libanda te et là na yebisi bino bon retenir ango là je vais passer la parole après je vais répéter encore voilà c'est à qui de parler je vu de Guzman qui est monté na chité na ngai na chité bon topé ça de Guzman na chité de malangwa eloko lobi eza tellement important ozobeta c'était na air eza likambo oto monaki yango kana regretta ki na concert à Papa Hervé ba Gaulois bo mitema mabe boza vraiment mitema mabe na eba te boya potongo po bolingaka basi to bosa kindumba libanda bavandi na bango libanda malangwa omoni ba espace vide wana ezaki na bakolo nango tolo ba vérité bavandi libanda bandoki nyonso wana baena bachoko na bango ebele choko bavandi na bango libanda l'artiste asa na podium yo vandi libanda soso luka ndumba nini wana na yebiso malangwa mutu azaki na concert oyebiso ke bato bazalaki libanda soki bakotaka na salle na yebi te tonga tozandeni mais ba mitema mabe mais lingolo bateke batu nyonso bazaki libanda baiki na babiye lufunu misusu bayiko luka babiye congolais pe na informer bino malangwa libanda bakangaki pe batebele bakanga makili kola matalana yo ye concert oyebi kosana loka njoto te mais munoko makasi kai bakinois oye kofala batu libanda et ça mabe makasi artiste soka che concert ma kota avant en fait que ba vie des alate alors eloko lisu na oloba malangwa eza artiste apometa ki biso mambebele soki yemi alade malangwa ngana lobaki epa var tango artiste aleka ki epa ya bosolo na politique soki bosolo na nini na lobaki Papa Hervé compromettre biso eloko moko te malangwa na ebite so na okosa na lobaki soki yemi alade ayete ekosuka ndenge nini ngana académie prophète na lobaki yango var aza na ngoboko no lukango tomoni ke yemi alade azate siko explication nini europesa bato explication nini bino bokopesa bato yemi ayete ona kopesa annonce ya salle à pesité bon na yebite bon to comprendre comprenez mon émotion ton eloba ba français pardon 16 juste alors cette idée alobaki pe que a connaissé concert moko na concert moi j'étais là j'ai pas annonce quitter comprenez mon émotion pardon to passer maloba merci malangwa tu as besoin na yo pour l'instant yo za zaleka ya donc
nakozala awa taba combien de minutes malangwa po na obima moi 10 minutes hein nakozela bon soko moni moto alobeli komo etengami moke ozwi motion ekangano micro to passé de Guzman Maloba amoni pe des man auti ozonga après nzungu baza na jeu d'esprit au cas où azana eloko akoloba aofungola micro de Guzman yo sikoyo oza na lito ya musique moi j'aimerais bien que yo côté wana même temps okoloba mais kozanga c'était au côté télévision côté musique parce que on sait que yo côté wana mo connaissance eza mingi soko koki ko fongwama déjà par rapport à l'impression à concert et puis au côté de côté artistique au santé qui guitare ndenge nini au yoga qui chante ndenge nini voilà de Guzman Maloba mboka yo merci nayo malangwa bonjour na ba ndeko so bazolanda biso bonjour na nzungu malgré azoko kangata omotela nga ba stagiaire ebele ba changa na munene mais naza toujours invincible personnel il pas d'attaque personnelle dans 16 bonjour na passe moi j'ai l'esprit de man na j'ai la info malgré ba idée makolo mais je l'aime beaucoup merci beaucoup bon malangwa na sepeli makasi non faut que ça ngai parole utinga na mekampe kokota na o izalaki comment dirais-je prestation scénique performance live parce que ngai na dina kotia na débat moko un peu pédagogique na ya ko apporter ba débat ya ba caniveau wana na dina osala ngo susciter oh asala ki boy asala ki bien bino pe ba bien na bino ba débat wana bino pe ba bien na bino ba débat wana tout na ngo critique ba critiquer ba prendre loko na ba panel nga na prendre ka bino pe ba prendre ka donc c'est un peu ça bon na kemba moko na ke pona oyebi malangwa na Congo toza na difficulté makasi ya évolution musicale niveau kindi biso ba congolais toyebi ko différencier o ba bengi concert live ke karaoké ke comment dirais-je playback ke toyeba ko différencier ba prestation ba musicien ke na ba scène yango moni toyaka ko sala ba débat pro ya caniveau bande ko na biso ba golo ba beti la biso sur la performance live soko tini de bande na biso ba golo performance live signifie quoi na muto ko pesa une explication valable azaki ubako baka ke fera yemba makasi akoyima ndebo 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 surtout ba concert o ya ba salle grandiose loka ba corps arena o eza ba salle moko acoustique eza salle moko te salle ba salle ngo mingi toki ba configurer ngo pour na ba concert et pe c'est la biso qualité sonore mo boye différent na ndenge ba concert za ba plein air bon de to beta ba concert awa na ba terrain bandal to beta ba concert na ba terrain bunda la njili différence wana mais au moins na ba to ba ko maîtriser différence à faire qu'est-ce que signifie concert live ou performance live ba yedi ko différencier ngote na kolo baboy tant que le concert live ou performance live eza artiste ba c'est un artiste ça en synergie avec le public connectivité un artiste na public artiste comme yembela te po yo yembaka danger voir no ba sepela lango déjà to ba yedi ba te bono non il faut artiste au pesa bisto moi donc ba feeling wana attraction wana entre yo na public na yo ezate ko zewa bantembo o cheli biso tamo mulai ozotu na ba fan na yo nende la bino ntembo ni pauvre erreur déjà yango wana pe musicien au salle plus de 20 ans de carrière ozo beta concert mutumo ondo la pauvreté ya playlist alors que faire rigola n'a pas aza pauvre na playlist c'était jamais ko banda ça c'est hérédité dynastie aza la pauvreté ni ya ba chanter ko banana no ko tuna ba fan na yembela bino ni eza échec na ba dimension ba concert abongo to sala ngota ba village chez Temba place mais na ba dimension bongo musicien faut mutu na yo sala et travailler que koto na moni mo balali faut na peut sentir boule et c'est quoi concert et rebooster concert c'est ça qu'on appelle dimension ba concert live show voilà on comprend yango moni ba tebele bazara trop na ba confusion wana pardon de Guzman pardon 16 na moni ko mina c'est non est-ce que vous avez une question pour de Guzman ou pas? Non, de Guzman nenga zoloba
Nenga mona qui concerne le rôle artiste aza na difficulté ya playlist et tout consort. Yango ka place wana bi que non. Ezalaki nango kaka omoni bon asisa maloba poso bi que na loba parfois. C'est mieux assis ça. Parce que aza ingénieur. Il y a une question. Non, il y a un détail. Ah oui. Malangwa, ce qui m'intéresse, c'est le mot comprendre. Omoni, tout ça na panel, na savant. Oui, dès que je suis un ingénieur, dans un domaine de la musique, les toys n'ont pas les toys n'ont pas musique, ma toy n'ont pas pour la musique. Pena na abona bakati na la na bakati. Na yo kaka penza musique, je comprends la musique. Pena tanga ba yango. Na tisi pena utanga te. Bato aleki ngape baza musika. Ngali na boya ko s'inventer te ba ogei mo bunde na phénomène te. Soki mutu mo baza na connaissance mo botel ngati na question to a regarder nga les panel toujours apprendre. Mari na zo ba pe ona ebi. Merci. Yango na ngana loba boy. Artiste za na pauvreté à playlist te le roi bazakala aba na miti ba liste mabagali te. Au bandeli biso concert na Zazu bien. C'est bien malgré que na concert tant ba bani na attaque Zazu ba to ba comprendre ta un chanteur ou la prédilection chanteur ozo kama na temps fort ya générique mo oyo obimisi 3 jours passés batu bakangi ba nzembo nango te ebeti mutu nzabi déjà générique des génériques obimisa na kala voix c'est un échec commercial même échec à citer sur na marché ebeta te to boy to ko beta moté mais ce n'était pas encore pour moi je pense les terres ko booster concert na ba nzembo wana pour faire ça ba générique belé beta danger ko le kawana même si Azaki n'a pas de problème, il y a animateur. Peut-être Blaise créateur, Azaki wana. Ayemba ne 7-4 minutes. 7-4 minutes, je pense que c'est les derniers génériques à faire. Il y a ouais, bêta penza makati. Yangwana. Après, oh, nous c'est quali ba petit oh. Pour faire pas comment na 40 il y a animateur. Aba Bercy ba rasuté ba Pinzardo ba rasuté. Ba audio sur ba quali oh, ba za bango ba nga di manga bango te parce que créativité ça zéro. Yemo tout faire bêta bizorbi. Beta bizorbi beta makasi na stade martial bizorbi beta des gars yanga bo dumo kinda nango bien nyonso wana beta ki wana beta ki oh ata beta ki yango bizorbi beta banzembo belé oyo faire alangisa ti au mona te ke on est playlist yango ezalaki na peu pauvreté pe tambo na concert